Quoi, et là, qu'on faut soigner, parce qu'ils sont en procès et comme un trois boy. Tout trois. Tout trois. Ok, donc ça, et Kankame. Ça, ok. Nous sommes à Botiming. Ah. Nous sommes au Zumona Oyo. Ça porte pena no kake silité donc il va ndiko na boda lifuta olimbisanga pona la Sabino ozama musika na mboka mopaya ndiko na ngabo tala kikambangu kimalamu pembe oyo bandili awa na katikati awa ikoti pa pataki lokola 10 personnes ikoti ya papa etaki na butu wana pe sikoyo place okende hôpital na mboka wana biso bwana ezaki malonga te na monika atena zonga na la microbe wana esalini bani komata mwana na soto ngate ta hospital akite to zongi ndako na butu to selo acte bakimi na monika te nazo nazonga paro wana moko so ataki ngeloko awa na katikati ya libumu awa na ebite soki na kokolakisa ndo bozana mbeli lisusu ana katikati bakata kingai yango awa mboma yango na katikati awa batobola kingai awa kama na simba ga famille mais liboko oyo atako memata eloko droite bosu ya droite ko simba ta cantine ya maya pamba oyo pona tombola yango simba ya gauche oyo kutezo sala na malonga et ça force nyoso ya mbali ga liboko droite on a sengi pana bino bino boza musika surtout on yekina wa le traitement abandeli sous traitement mais ici bigade c'est ba docteur maloba yini c'est le ba docteur babaki il faut basala yini ba bandela yango bazongisa makambo mususu komela biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga palin mais azongi boye akutana bakuluna na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya ba kuta na ba vie pour que et ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend besoin de so partout le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision. Merci na ba boni nyo sur FM télévision en tout cas na moni plan ke bolanda émission na bino réalité à vie bande ko bozo benga ngai bozo komelanga papa fali ndenge nini émission izo le kali susute ça fait des semaines toujours dans l'émission en tout cas bandeko babonné tout ya FM télévision premièrement to présenter nos besquises en tout cas bo esquiser biso quand ndenge ezalara équipe ya no munene mingi te donc cameraman na biso préfina santé dérangeant qui est alors il faut ande alors ba soin ba traitement à comme de façon que tous on la moussa alors on dit sali grâce na bolingo nae préfina comme bien donc tous on eli émission na bino réalité à vie donc à partir d'aujourd'hui bonne émission réalité à vie chaque jour en tout cas merci na ba ande ko nyonso malgré tout émission sur les quartiers mais bozo s'abonner bozo partager l'émission à kala en tout cas nzambe apambola bino merci na pasteur Jai Kafwa en tout cas papa monté munene malgré tout émission de côté mais bozo benga biso bozo biso en tout cas merci vraiment merci na frère Don depuis Paris merci na bandeko tout au Bandara FM télévision alors comme vous me semble lelo toza awa na commune Makala précisément na avenue Iben si je ne trompe pas, il y a quartier Bolima ou quartier Mikasi. Alors, to kiti lelo et pas ya ndeko abengaki biso azara molandi ya FM télévision abengaki biso pas fallait en tout cas bokita boya to kuta to sola to eba na meka mpe ko beta réalité ya vie na ngai on a so traverser on a moment où to ebi où eza obligation na biso dans il faut to kitaka verrer pour que to kuta na to so alors lelo tout ça a on avait na bongo bandeko boya libanda mboka bana makala boyibi avenue Iben donc tout ça en avenir Iben là tout côté pas ya papa comme ça tout meka un peu ko solana et papa bengeli biso nini pour que tout sola alors merci Bolanda TVza radio te préfina tout côté merci beaucoup alors TVza radio te quand vous mona merci beaucoup Balandi à FM télévision quand on est na tout quoi nous sommes libanda tout ça awa na papa bonjour papa bonjour papa
Bonne santé. Moi moké pena na ngolo nzambe mais moi moké. En tout cas papa merci beaucoup na ndenge obenga biso pour appel na yo. Malgré tout makala zama musika to kiti to koti mais quand même ça va tout le monde papa balandi bangai ba yeba kombo nani komeka un peu ko se présenter au fait ça moi biographie no moké oza congolais est-ce que obotami na Congo obotami na province est-ce que oza marié oza na bana mais quand on un peu ko expliquer biso nani biographie no moké ka merci papa na pression mbote le soso nazali pena congolais 100% na kati ya mboka Kinshasa oyo nabotami na Kinshasa na koni na Kinshasa quel que soit ndeto sala ka voyage ko bima eza problème te nazali pena mona ya mboka OK bino bande ko libanda ngana zali ndeko na bino baleki bayaya batata bazali banda nazali ndeko na bino voilà tant que congolais nazali na bino kombo nani ko lobi ngai papa Kinalele Daniel Kinalele papa Daniel Kinalele papa Daniel vous êtes marié nazali marié nazala bana 5 OK na mwasi wa place moko mwasi atikali na mboka mopaya kuna mpona ba difficulté ngana ikozo traitement na mboka na ngai nde tokenda kaka OK donc pour te dire que c'est que aux na pas famille awa nazali nazoboku zana kati ya pa famille nde kato so vivre na bato nyonso tout mais difficulté za ko vivre semba te ko kene mboka libanda ko zonga nga mutu anda ko supporter libota na mama na ngai o asali na Kinshasa na ba tata na ngai na osima libota wana mais OK trop content na kati wana en tout cas papa Daniel papa Daniel en tout cas merci beaucoup papa Daniel ndenge oyambi biso merci encore oza émission sur sa réalité à vie merci réalité à vie to betaka ba réalité o ba kutana ba vie pour tout le monde a une réalité na alors ndenge kaka ndenge moninga wana abisa ki OK ceux qui ont émission na ceux qui batanité mama wanza masungi bango tous mon mitema ba edara na mo ba difficulté au monde zo traverser na mais émission oyo eza émission moko par rapport à la réalité vie okutana mais au surmonter so ba moi ya passé par rapport à conseil na yo ko pesa baninga o pe bana na moi problème wana pour que aider bon pour que bon peut pas surmonter moment oyo aime sous bazo traverser na alors papa Daniel habité nini o sali po yo obenga biso to kita eloko esali ngai mpona bino bokita pai na ngai awa komona ngai nalandaki bino na télévision OK nde nalandaka bino nakomona kete makambo bino bosalaka eza makambo ya kitoko nameka kocontacte bino bokosolola mpe mpona ntina na bokono ngai nazali na yango pasio ngai na yango yango moni nabengisaki bino nakomaki mpe nabengisi bino boye kotala ngai lelo yango esali boyeke boye komona mona ngai et après napesi lisusu bino bandeko boza libanda na bandeko boza na baproblème boyebake tozali na motu moko kaka azolobela biso na mboka oyo ezali papa na biso oyo tofandi na ye awa ye nde motu azolobela biso tozonyokama tozosala boye mais totala ndeko oyo aza pembeni na ngai motu azoyede biso mpona koyeba bino bandeko koyeba biso batata bino boza libanda biso tozali awa bandeko na biso bandeko na bino bakongolais tozomona pasi souffrance ezoleka mingi tokendaki tobimaki ndenge bandeko wana babaki makila bakongolais bimi libanda mpona okende kolukaka wana eza bamboka na biso te tozwi baproblème na bamboka wana ekomi kosala susi tozongisa so retour tout justement papa Dani tomoni yo ntango tokoti awa tomoni loboko nayebi te papa Dani eske eza coup accident botama boye toza premier komili yo po lelo ose trouvé loboko koma oboye nabotamaki boye te ndeko na ngai fali mais kozwa shoke ona kibutata oyo ngi mokolo boye nazako papa ye na osala na nga mpe mpona bana na ngai balia kaka na mboka libanda na mboka libanda na mboka yango oyo na mboka ya mopaya wana papa bapaya wana oyo tokenda koluka na mboka yango mboka ya Angola OK osala kuna tititi baoyo tobengaka biso tobenga bakuluna na biso bana ya biso bakuluna lokola bango balingaka biso te babenga biso bazairensi babenga biso bakongolais oyo to babengi biso balanga bandeko baza libanda bayebi makambo maloba nazoloba
Ba so otala balanga wana. Ba jalousie wana ko taka na musu balinga biso te. Mango siko ke komela tango sumba te mo loko no ke osana mwasi na bana boye ozo sala no ba kamuna malamu mo muke. Utubenga keto. Voilà. Moko no mongo ba yaki bakanga na nzela. Baboto nga biloko na zaka nango wana mo assistance wana pa ba bukanga loboko oyo. Loboko otile lo bandeko na boya libande zo silate. Na mona ki ko simba te na mboko wana balinga wana bandeko wana fona zonga na bele na ngai. Parce papa zana pardon. Mais quand expliquer biso maman malé journango ezaki ndenge nini na ngola kuna oza sa musala yo ozaki na bana na ngwana mwasi obimaki ezaki na ndenge ko expliquer journal ti kuma niveau babuko liborobo. Journango na zaki ko sala musala na uti musala. Naza kotambola na okita pona zonga na betala bana na ndako. Pourquoi? Ezalaki partir à 19h. OK. À 19h na zonga pona tala bana na ndako. Namona ka groupe mo boya e bakulu na pona babenga bakulu na ba. Biso bona babengi ba bolao. OK. Ba eko kanganga na nzela na ote bero foka ka to balingi linga ya. Baboto nga mbongo nyosu. Baboto ninga biloko. Na fola na zaki peka mateti na boyika bekende. Moko na bamwete. Babeti ngai eloko na kati a. Na loboko. Zawele onina. Yaki moni etaka mbeli kaka. Ekotaki a partir ya awa soko ko so image malamu. Pembe oyo bandili awa na katikati awa. Ekoti. Pa bataki lokola 10 personnes. Ekoti ya papa etaki na botu wana pesi ko place au hôpital na mboka wana biso bwana ezaki malonga te. Na monika atena zonga na la microbe wana salini bani ko mata mwana so tonga teta no hospital gite. Docteur zonga na botu na solo acte ba kimi na monika te na zonga. Aparo wana moko so ataki ngeloko awa na katikati ya libumu awa. Na ebite soki na kokolakisa. Ndio bonana nina. Mbeli lisusu wana katikati bakata kingai. Yango awa mbuma yango na katikati awa. Batobola kingai awa. Ona kolakisa ngo etali mo pasi. Toboli ngai. Ti na ba shop no na ba makeno zunginda. Ulali. Zunginda kuna lali na pasi wana wakasi. Na koma na tongo boye kumkusimba te. Yani ko tambola na poko na mboka wana bande kwa bapaya wana boye ke no pitala munene na baonela kwa la to mama maimo na biso okoma kuna boye kutala kuna treatment ya malonga te batiki libanda. Komi ko sufri libanda wana. Ko la pe balange na bango pe biso to bango malamu te. Bazo néglige ko mona ka aux étrangers. Si monaki keti na monika mo été fona sala retour na mboka na ngai. Yango bande bona boya libanda na songa kina kata mabeli na ngai. Epe awa monda momke na zaki na la ni traitement mais simbi kaka pena te liboko so ngite. Ngamu na simba ka famille mais liboko oyo atako me mata eloko droite bon sur la droite ko simba ta cantine ya maya pamba oyo pona tombola ngo simba te ya gauche ko kutezo sala na ngomalonga te. Et ça force nyosu ya mbali za na liboko droite. Yango na sengi pana bino boza musika so tongo yekina wa bandeli traitement na bandeli sous traitement mais esimbika te siko selo ba docteur baloba yini selo ba docteur balobaki il faut basala yini babandela yango bazongisa mokuwa oyo mokuwa oyo eloko fo baswani bazongisa on peut songa et comme droit boy tout droit OK donc ça ya et kangami ils ont pingam. OK. Musuni aboti mingi siko. Nyostu oyo zumuna oyo. Ozumuna oyo. Za pota pena no kake silite donc il va ndeko na boda likuta. Olimbisanga pona la Sabino, osama musika na mboka mopaya. Ndeko na ngabo tala kikambango. Monya pota mukisu tikala wana suka potezana no donc pota na ibandaki na se awa nde tamboli ti komina na ti awa ti badme de sena biso bad balonga ki yango ti eko ko diminuer mo mukeme kola ko kusanga kaka makoki yango salbo sikoyo bamedecin nde balobaki soki mbongo eza nango bakopere loboko oyo wana hôpital ni
hôpital moko yali awa wana omoni na RTNC nsima nango wana ezaka hôpital kaka leta me badogo okola babiso bakongole balinga mbongo babika mpa basala yango bato ya docteur makasi wana babika fo topesa moko kaka mbongo basenga lokola $1,500 congolais lokola azaka motema mpe susu makasi siko ndenge okangango boye okomo olandelaka traitement nalandaka traitement nasalaka mposilaka mpona tikango kaka bongo même misapi esalaka te misapi oyo ekute ebusaka kususu te oyo ekangama soki tie boso nde naza boso na touche boye soki otouche nga na makasi boye eswakanga makasi tie bopa yakwa ekomi kwa libende papa siko oyebisa bandi bazolanda boye osala mosala ndenge nini siko osala nini na minso bandeko boza libanda nasengi kaka lisungi mpa na bino nayebi te eloko nini na kosala lisusu bino boza mosika bosunga ngai soki oyo eza nini ndeko na ngai otanke ndeko na nga congolais ngai ndeko na bino mpe susu nali awa bokela ngai mama bosunga ngai ata na ta ya moke nazwa ta traitement nasunga baleki na bino mpe na bayaya na bino nasala bango elongo vraiment sikoyo papa Daniel en tout cas toki histoire na yo ndenge obeti ti ozali na Angola ti ndenge ozongi kini okolanda batraitement mais esimbi kaka te toyebi te papa Daniel siko awa na kini ozovivre ndenge nini awa nazovivre na ndako moko boye bazofutelanga kaka ndako yango difficulté ya makasi mpe place nazovanda kaka condition te nazovanda talaka moni yo ndoko okoti boye nakota mbula kokota boye na pana koyi na nzela na protéger loboko omona moto abongo na se lokeso simba te bandeko bino baza libanda boye meka koyede ngai liboko ya gauche oyo soki nakokweya boye mpaka kosa boye ezokoka te place nazofifre na kati awa pa ya bandeko kaka so papa Daniel soki mosusu eza na ndeko moko aza libanda mboka merci na frère Don na pesa frère Don Mbote frère Don motema monene aza na France précisément na Paris donc na libotomba mpona na Paris na pesi mbote mingi na pasteur John en tout cas merci vraiment na biboye nani papa soki neti ke ndeko mwa mona bike non na aider papa est-ce que loni oyo osalaka tout monde mosamo ozaki okosala en attendant emekata koyede yo nanu na ndenge ozovivre po ndenge oza bomoye osala mosala makasi ya te eza te nini oyo okosala po ke omeka na kosurvivre nanu en attendant eloko wana kosurvivre nango ezaka lokola kaka commerce kaka fo nasala commerce nasombaka natekaka mwa eloko moko mpo nasala bongo na loboko oyo nakokozongela su mosala ya makasi su te me nayekola mosala ya maboko okola mosani nayali mécanicien maître mécanicien za passe mais maître mécanicien ndenge droite eza da yebi boye c'est que moi okosala so mécanique eza te donc mais soki mpe moi commerce mpe moi petite commerce ya moke nakosala na ngai bon merci beaucoup balandi ya FM télévision kaka ndenge nataki koyebisa bino tozalaki na mwa pause na chaîne na émission na bino réalité à vie caméraman na biso préfina abelaki alors nzambe asali grâce akomi bien yebi équipe eza na monene mingi te équipe eza moke donc soki motu moko azwi mwa difficulté donc moye tosala mosusu mosala ezala te alors mais tozongeli mosala na bino émission réalité à vie donc chaque jour bonozwa émission na bino na FM télévision alors papa Daniel toyebi te bandeko mosusu oyo baza pardon avant nakota na question na oyo wana esalamaki na nini esalemi nga na 2024 oyo kaka oyo ndeko esalami donc banda 2024 ati lelo wana kimia te bon bandeko mosusu baza na baproblème na minitio quand même yo ozwaki courage wana ya ozwa numéro bengi biso toye vers yo quand même tokuti yo mpe malgré toza na pasi mais oza mwa kobundabunda obimaka alors bandeko mosusu oyo baza badifficulté na minitio baza baproblème baolanda yo yo boza na problème mpo ozalaki lokola ndenge tolobaka
responsable ya famille dans la bana yo dans la moi si nanda ku puis soki moi problème peut sortir moi quelque chose dans la famille mais lelo aujourd'hui na kin on se retrouver na elo côté on se retrouver dans le bon de commune bandeko o bana na problème na mito ba mi kangel na ndako ba bi pona ba vie suki ba biti ba sa soni ko tum susu ndeko musa bino na mi boma na conseil ni ko pesa conseil na kopesa bino bandeko na nyonso yali awa ona kuta bino susu na zongi ndeko na bino na zongi na villa Kinshasa na somo na bino belé bozali pe kokosana bokono lokola ngai bo tsamingi eliki pa ya nzambe amen eloko ya liboso na somo na bino susu bandeko na nga mususu ta pasi eleki mingi kanga mutema taila nzambe voilà na somona ka bato mingi bino bozali wana balaba misuba komi okufa kana babala lali bamoye akufi botama kalisi wana te to sali na bandeko na biso bayali yo sali congolais yaka zala kimia vanda talila nzambe pe mission na solo bana bino o réalité ya bosolo na solo bana bino o to fanda ndeko na nga fali ndio somona boy boya bo contacter ndeko na ngai o tansali na ye nde to fandi boy no bosomona nga na ye yim do kusala mwa panabi pona bino bosana na elikia batebele bokomi komi boma pona ni passe eleki biso ngana zana pe na passe lokola ka yondo ngosawa na musika ozo mona ngai bonu ko mate bosana na elikia botubok banga ka nzambe to tosaka bobeko na nzambe nzamba ko sunga biso merci binombote vraiment vraiment en tout cas merci beaucoup papa Daniel et puis ça biso pas Daniel siko o sara ndeni po olia olata kumela osara nisini merci ko sala ko kolia kumela biso tout na kinto ata biso ba tout normal mais moi puis je me suis pris kolia linza je pas ta sans fante ce que nous a ka o zo salate osara ndeni po aussi kolia vraiment de konanga sana difficulté makasi fona ke na tambuli villa Kinshasa mobimba ko kene ko beta ka ba matolo wana o kene ba ajo ko beta ba matolo te ko senga te tolba vraiment ko senga bo ba mangala ba bengi ba bengo matolo la ko ngona ngwa ko kene ko senga na ba balabala ponu zo malo meya sanyo olia sombata mwali pa pamba polia donc il y a je suis moi un peu bimbi vous le côté on a pas mbule kuteli ona nzela mususu muna kuna difficulté parce que ila dikoro kuna posonga buta pasi mitala ba difficulté bon pour ata potokota to lekena nzela mususu to moni mai fundo no moente jusqu'au bana vous fondez bana bazofiza pasi ka bazoko ki uluki mais bana baza beba kuna na ngola mibale na gina bango wana mibale wa satu batikala ikuna kuna bagino ba 5 mibale wana ba kolo na bango wana ba mibale wana ba kotanga ni ngamo dada una nana ko ide question mo ya curiosité kelinga pas Daniel est-ce que famille na yo famille libota minene est-ce que bande ko bon ko bota ya so bango zani par rapport ya état oyo zana bongo bango pension bango ne souvent tela ka tete famille ya ngai vraiment tete famille ya ngai mana mobali pe na bota nga moko bota mi 5 basi 4 wana nga mobali moi mobali OK nina kena ko ko vitso kina muni bota la ka bi peuple congolais mutu na bite so inde fo bana watinila bango sa bonne ba soigner ta makosola ngoko to boneza bo rien mais on fallait bon ya pasi no wole la fana courage ka ba Daniel to nzambe a resonga to bi ke émission en réalité vie ba pasteur ebele batala émission o leti na moni pasteur patience na Allemagne azabela mo na moni émission où il y a réalité vie pasteur Jacques Kafwa na Australie en tout cas papa na samuter monene comment na état où zande ko monza mo resonga ako idio alors papa Daniel TV nini bato bolando na TV partout dans le monde bandi on a biso pe bana makala baza na France na Allemagne basé belé basala groupe na bango ya WhatsApp ya bana makala en tout cas ba indara pena bandi makala mais mingi soki matangi za makala bandi ba sangisa moi sans faut batinda mais tout ninga te ndi on a biso aza ala makala akufa pour que bino bo sanga botinda en tout cas bon ba ki para famille ndeko nyonso zaka mwana makala ba ko aider yo on a biso aza awa na makala na avenue Iben précisément quartier Mikasi
Papa n'a habité le basuka, bandeko ba Orlando parkane na so ba partout dans le monde ba otalao, bandeko musupe baza na ba mboka mususu ya libanda, mais baza ba congolais ba Orlando ba okalingala très bien. Mais quand il peut couper sa message à suka pour que tout chité na biso na émission na biso. Bandeko ngai na pesi bino so merci. Nsongeli susu kombo na Daniel. Bino bandeko nanga boza mboka na mboka mpaya. Botala kana ngai surtout na pesi bino bandeko nanga oyo bino bengi bana makala. La famille na ngai oyo bito vota bina kati ya mabele ya makala. Na pesi bino mbote. Botala nano ka oyo ngande kona bino na zali nango. Na vandi awa na babala Iben souffrance pasi pona kunokoluka na mboka mpaya na zongi. Na pesi bino mbote bosunga ngai pasi bozali na musika. Voilà. Et puis bino pe bozali musika bino kaka boyo kaka lingala monoko na zoloba. Oyo azali na motema malamu ameka ko edinga na pasi oyo pona nini na meka ko salta bandeko na bino na zana bon elongo. Na pesi bino mbote pasi ngo ko be ngwala ndeko na mafaki. Ah, merci Pena Papa Daniel Zambi Nabi a Osunga à travers mission oyo et vous amalami. Alors Papa Daniel habité et là on oyo même sous question mo linga na tunu mena tuniote yomo et machoka na mutu okukoloba. Soit mot de la fin et pas bani bon pour émission mliana na suka toujours na tamingité habité. Ndeko fali ezala makambo soso. Solo on a une deuxième émission dans Okoya soso. On a dit Okoya. Okoya. Solo on a une deuxième émission. La réalité à vie, il y a biso ka mi balete mais réalité à vie pe su ya basi. Voilà. Na kotuna motu na mosusu. Na kati makambo oyo pona nini to me mamolai na nte. Très bien. On a sukisi bongo na pesio pe su bote. Ah, ok. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez belé mingi, bon, avec émission de réalité à vie. Sibino, à partir d'aujourd'hui, émission de réalité à vie. Ils ont dit tout ça qui moi pose moi il y a 2 semaines. Bande rapport bozo benganga, bande on a biso ya Allemagne, bande ko ya Turquie pour benga bande on mususu boza na Brésil, benga ngai surtout mingi bana Australie en tout cas bozo benganga mingi. Papa ndeni bémission ko ta sauté. Toi qui na moi repos. Alors tous ongeli siko bémission na bino donc chaque jour la FM télévision on reçoit réalité à vie. Alors les autres yambaki pour Nabino Papa Daniel en tout cas un bibiso malgré tout ça moi musique quand même te commis tout sur Daniel beaucoup histoire de Papa Daniel tia comme boye. Alors bandeko bo s'abonner na chaîne Nabino FM télévision les seuls moyens pour na ko aider biso et nani bandeko Nabino ya FM télévision ka vous s'abonner, vous partager des émissions, vous aimer, vous commenter. En tout cas, et vous savez, biso bien mingi. Ce qui nous a besoin de te à la prochaine. En tout cas, pas d'année, tu dis que c'est la première fois, c'est la dernière fois. Tu vois les choses pour la deuxième fois. Pour te présenter au moins et logo au Amsun de Moro. Nous avons touché mon thème, papa critique, papa est enveloppe, tu vois les choses. Merci. En tout cas, merci. Bibiso, sois fort, Zara Makasi. Et aussi, côté merci papa. Merci. Makambo mususu comme la rabiso na vie, to e baraté et uti wapi. Et belé l'autre zomona, bakoma, baveugle, batu mususu pe abotama normal, mais lelo akoma lokole katana. Mususu lelo bakoma maboma. Alors, et belé pe l'autre zomona, bazana ba mbongo, mais lelo bakoma ba pauvre. Mususu lelo ba maboko katana bango, bandeko mususu pe aotaka musala. Alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi ependako nyonso wana ezanini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu Sarabino FM télévision et la Rabino Mambasika. Réalité à vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et puis ça biso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie.